C'est bon. Donc il t'a calapé à la on va voir. C'est bon. Donc il t'a calapé à la on va voir. C'est bon. Donc il t'a calapé à la on va voir. C'est bon. Donc il t'a calapé à la on va voir. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na Bandako Nabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo. Tolo de la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza la poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, Nakolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal Nalongwa na ya poto, Moussa Moussona Salakate, Naza Kaka, Nabopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso ezali pompe et un muscle. Et à quand il kofi, mon thème à mutin soit il kofi nae. Si koyo mon thème wana musala na ngoya nini, ko poussa, ko tindika makila propre na ba misisa minene, na ba diabète eza sécrété na
moko ya eteni ya nzoto oyo babengi pancréas. Pancréas ou pancréas yango ezosécrété entre autres bahormone mibale oyo babengi insuline. Mosala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezoréguler ezotia donc soki olie esécréter et produire insuline pour ekitisa oto ya sukali etali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bino na mukuse. A ezali accident oyo ekoya à tout moment. Eza brutal. Sikoyo V etali makambo ya vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine oyo eza na cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifiez en mode 2, les amis balés, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continuez à vous conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui l'osso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soki tozwi na bible depuis Adam na Eve nani akosa moninga ezala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi basalaka mpe mibali tobandi kocomprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boye so alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mama maria te namoni lomo abongolangaka motema esimba te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bakokake soki okosi ye andimi na ye so oyebisi mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire, la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau, on a pété l'amour débat. Amour débat. Dans le but, pété l'eau de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante dans boza boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Mote Bandeko. Merci Ndebo Yaminga na banda kuna bino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba. Don naza ndeko na bino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandar, biso bana Bandar. Banda na longwa na ya poto. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso ezali pompe et un muscle. Et à quand il kofi, mon thème à mutu soit il kofi nae. Si koyo mon thème wana musala na moya nini ko poussa ko tindika makila ya propre
na bamisisa minene na diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto oyo babengi pancréas ou pancréas yango ezosécrété entre autres bahormone mibale oyo babengi insuline. Mosala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezoréguler ezotia donc soki olie esécrété et produire insuline mpo ekitisa to ya sukali etali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, nga na koexplike bino na mokuse A ezali accident oyo ekoya à tout moment, eza brutal. Sikoyo V etali makambo ya vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine oyo eza na cerveau, et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais sikoyo ba classifier en mode 2. Eza mibale. Eza AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue ka kopesa bino conseil. Kaka nde mama na ngaba na koloba na ngai na kitetela. Papa Dembaki dekama nyamase la dièse. Na bakisi na pondu. Kozala nzoto malamu eleki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci.